Alors, toquer la décision que les lois n'est pas là, moi, moi, le beau, moi, paiement, à serre, moi, ni. Toquer la permanence, 20h, 21h, maman Déborah Betty Maboko. Alors, maman Déborah Baniko exhorté. Sur les amers, ça, ma carte au bon de la tola, la peau, moi, ma chérie, moi, ma serre, pembe. Maman Nanga a bandi kaka louange, 10 minutes. Na oki na bato, il nanga, bato et kangami. Na mo na bato, ba loba, souvent, nga la yoka, ba mo le soutenga, merandoki. Merandokinga, oui. Ngai fula la tsamero ngape na zasuka nazo invoquer na kota robot lokole na bomaka lumière na bomaka bampule na roboma mwindo na prière na sina yaza na kokuna na kokota penza ti na place azali na ko beta ego robot boto ko tala place akosuka tika kaba meka kabiso na ndako ndame ne ba meka papa na yebi soke mokole nzali okota ka bimaka kota ka bimaka mais mokole nzama ko décider pona moto akota ka bimaka osuka bani ko concentrer pona boma na no mwinda ezaki de la pète voilà na beti prière pour la bomba mouina maman nanga na oka dembinga bakitela ba mibana mine pour alors na kota ka bona lingi na beta prière na moni dembinga tala maboko evanda etonda akomi na tola boy Rodolphe kuna nazo ka meba zo beta ngala zolela mais nazo ka mongongo kaka ya maman Déborah bo cercle bo kata louange te na moni ba ange ba ye kozwaye bo kata louange te na ke kwa na kati ya zamba zamba wana etsala basinga banzube banini tuna banikolela ayoki mutu abenga chibui oyoki mongongo wa mutu kezo wana yoki siko mongongo wa mutu kamana ezobeta ba prise d'air bazo yemba na kati haleluya nzambe nanga haleluya nzambe nanga buri moko ya ba 9 à 10 ans Niclet mwana ya pasteur na biso moko alobi botika yaya oko ayembaka loyemba moko na église ayembaka bien botika ye la lixe sur ngai neza salité na kati ya mutu kango toke ti tokomi na place moko bakitisi bato na bajili to ngona mona ki bana mama Déborah na mona pasteur wa bango nyusu bato bakay na tigali isolé ngai moko to mate loko analia balobi to apresi ngai imbécile na bino ngana na posa balobi awa bakinga kate oui ko finga pona nini ça va kota ka soso ma biloko mama na ngai na koti na restaurant na tene kuna kaka beka kolala na kolala to molala matiti na tutali na plafond kaka ndema kola muteza bo na tutali na plafond na zongi na tutali ayoki mama Déborah lobi na moni ba ange bazwa ko zongi sae mama na ngai taw kaka na telemi na bamba na se pou azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, c'est la princesse de l'Éternel, Maman Tiffany Mokwa dans vos maisons, partout où vous êtes. Nous vous aimons beaucoup. Bienvenue dans cette émission témoignage. Toujours biskabat mamon loboko na nzambe ba expérimenter makamna moini satana ba beta mispai paite bazongela la princesse poto beta masola ndenge zalaki lelo tout celui qui était kola pamboli biso lisusu koleka na mombu na ye l'apôtre Michael qui est sur ce plateau avec nous. Mais avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Excusez-nous pour la voix. Vous savez, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à servir Dieu, nous sommes appelés à crier pour le Seigneur. Et bon, vraiment, mais je sais que le Dieu que nous servons au fur et à mesure, tous les émissions, on la voix, pour être bien on a biso, tout pambolama. Régie, balancez-nous un élément pour la gloire de notre roi, Maître Jésus-Christ. Et on se retrouve tout juste après Régie à vous. Allez, Katela.
Yambalo ya taba pasteur bakokata. Katela. Bina na yo. Yambalo ya taba ministre bakokata. Eli. Okay, toka mwana. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, yoka. Olingi libar, olingi kopot, olingi mosala, bona nini? Aleki alo mama pesa biso mbote ngala ndimite mero alo côté eleki alors bango l'église nzamba komi ko insister pas mama wana il faut kaka boksola na mwana mobali wana ngala sala te lo côté tena ni maman de voilà beaucoup de mais to kuta na wenza zote ka déjà ti moya ko bete na place publique ezate to linga to zo na libongo po to bete kuna mais ye aleki nzamba aveugle biso ye amoni biso mais biso to moni ete c'est ça donc grandeur ya bosumeta nzambe oyo tomona que ça très différent yango wana alors tango ba moni ti moya ko sala ezate ngape na komokanela ka jour ezali kaka et ko sala te ya pesi prophétie alobi te il faut ba jeune garçon na ba jeune fille nyonso ba ya kolala na permanence na ngai po epa na ya zaki na permanence ya munene na kati ya lopango oui ye moto azalaki donc bapasteur bazalaki mais ye prophétesse ya communauté sikoyo na kati ya lopango oyo ya ye nde église ezalaki mpo tozalaki na 3 paroisse na kati ya dibalubu na port bisengo na bandundu mpe na quartier bakwanga alors oyo ya quartier bandundu wana nde place ye azalaki prophétesse mpe permanence baéglise nyonso soki programme ezali to bandokende kaka epai ya prophétesse mama Debora alors balobi na ba jeune garçon na ba jeune fille bakoya na permanence bakolala bakosola na mama Debora na butu wana pia kobondela nzambe mama Stéphanie biso tokenda na biso te pona makama kobondela talaka toke prier na butu na l'intérieur za ba lampe ya pétrole bakoti yango ta musumi bale lumière ekozala penza ekosimba bakushi nyonso te pe bebe okozala na kapate so bato baza kolala okei obomi mwinda wana biso lobi alelo na baser mwa pembeni na ser mwa loboko mwa pembeni na nini kaka ndenge bato mpe basala lelo na église yango nayebisaka baser okoki kozala okomona ser azotutuka na intercession soki kaka bobandi mbala moko kobanga nanu balangue wana te yekola mpenza motu malamu kolanda te lolenge moto ozomona po aza na moto na so azotoka ver moko charismatique makasi non landela nanu motu malamu mpo biso tozalaki na kati église ozoyemba na choral mpe bakotinga tellement naza na belle voix mais baja ya satan alors tokei na décision ke lelo ndenge tolanda mwa baser mwa loboko mwa pembeni ya ser mwa nini tokei na permanence 20h 21h mama Debora beti maboko balamusi biso nyonso toencercle tosali na cercle mama Debora vanda kuna bajeune tovandi na baancien na bapasteur tozalaka plus de 67 personnes na nuit wana alors mama Debora bani koexhorte alobi bible elobi wana nakanga nani exhortation ya butu wana
Bible lobi na mikolo suka nzamba kosopa molimo na bilenge mibali bilenge basi bakokoma basakoli bakosala bana bakosala la nzambe mais kasi satan pe ayebi kaka na mikolo ngo ya suka akominde ko bebisa ba jeune ebele pote prophétie nzambe esala nini ekokisama te alors ndenge boyawa bozala mitemba kofungwama nzamba zana posa na bino na kati na bino bamusu bakokoma basala la nzambe babana koteya liloba na nzambe sole amer sala makati to bonde la tolala po mwa ba chéri mwa ba sœur pembeni asisi koloba wana abengi frère moko José lela za soki na France soki na Belgique frère José Mbano abengi alobi frère kamba biso na louange frère ngo utaki sasa wana yaki na intérieur na ebisio ke Mama Stéphane boli misanga na ba sainto to beta na ba église na ba guitare ngai na lela ka église ozali peza ke mutu ayebo beta mbunda zali to beta mbunda na bizaka jaka na maboko mais c'est photo salango na yebisio ke frère wana azalaki mobeti mbunda 3 mbunda ye mutu moko azobeta na bijaka jaka ye moko talaka kinwa banzembo louange tondi na monoko mama nanga abandika ka louange pa 10 minutes na okina batoi nanga pa bato ekangami na mona bato baoloba siko ngala yoka bango lisupe nga merandoki meramekinga ngala ye l'église meramekinga c'est que ça test na mizongi sima na bimi na porte église ngala naza libanda ata mutu azomona ngai te bango nyonso kuna louange ezotoka donc mero bazokomiseka za prophétesse nzokende aza ndoki na ye l'église abandi komekanga ok ngai fula lakisa mero nga mpe naza suka nazo invoke na okotisa robo lokola nabomaka lumière nabomaka bampoule nakoboma mwindo na prière na nsima ye aza na kuna nakokota mpenza ntina place azali nakobeta ye gogo ya robo bo tokotala place ya kosuka mama na ngai na invoke nayebi soki bato nyonso bazoyemba na bango na mama me ngai nake kose prépare libanda ti na invoke okapi eye cigarette okapi eye non na invoke nano na invoke natali ya lokolo eye sava na kotisi robo na koti robo ti na 3e niveau donc wana nakomi mpenza très lourd nazoya na porte ya permanence na ndako na ye te na porte ya permanence oyo wapi louange ezosa papa tikaka bamekaka biso na ndako ya nzambe ndenge bamekaka papa nayebi soki mokolo ezali okotaka bimaka me mokolo nzambe akodeside mpo na moto akotaka bimaka okosuka kaka nazotia porte lokolo na ngai na porte ya permanence mpo nakota naleka bato edo nakoti na permanence nafongoli porte natali bango louange nabandi koconcentre mpo naboma nano mwinda ezalaki de la prêtre wana nabeti priere mpo naboma mwinda mama na ngai nakoka dembinga bakitela bamibana mine mpo nazalaki monene na kodimine na bagene mama Debora apesanga nasala bagene ya ba 80 jours na mama oyo ngai mbala liboso akogene nasala 7 jours naliaka te namelaka te nasokolaka te en plein examen d'état na mama oyo alors nakotaka boye nalingi nabeta prie namoni dembinga tala maboko evanda etonda akomi na tola boye Rodolphe mosusu akomi Mikael mama ndenge basimba ngai kobeta babetinga boye na tuta na toiti likolo kita na se babeti ngai kuna nazoyoka me bazobeta ngai nazolela me nazoyoka mongongo kaka ya mama Debora boencercle ye bokata louange te namoni baange baye kozwa ye bokata louange te menga bazobeta ngai mamoza motema mabete babeti ngai don nazomimona makile ezokita makile ezosopa na ngai bilambe epasuki me bato wana ngai nini babeti ngai na nsima basimi ngai neto banosala baje ya bana mike oyo asimbi yo na maboko oyo asimbi na makolo basali ngai boye omoni kingasani pembeni kobwaka babwaki ngai kingasani pembeni nakekwaya na kati ya zamba wana etsala basinga banzube banini tuna bani kolela na kati ya zamba mama Debora azoyebi place naza na zamba donc nazomimona naza mosika parce que dibango wana po oyebi yango te eza mosika donc place baboyinga nakekuwa neti na mulasa eza mosika vraiment alors nazoyoka mongongo ya mama Debora bien que naza mosika alobi namoni baange baye kozwa ye bokata louange te bana bato mpe louange lokola nzambe akitisaki molimo pa bajeune sœur bapapa baévangéliste donc louange ezokatana te kobwaka babwayinga na zamba nde nayoki moto abeyi ngai chibuyi oyoki mongongo ya mutuka ezoyoka nayoki siko mongongo ya mutuka mana ezobeta baprise d'air bato bazoyemba na kati alleluya nzambe nanga alleluya nzambe nanga nayoki yango siko nazotala yango neti ovandi awa ekozala neti kote ya 24 alobi sala makasi okende ti place mutuka wana ezali okota na kati ya mutuka alobi naza kozoka makolo eza kovimba na okende balobi moto akomema aza te
yo moko ndoko tambola ti okoma na esika wana mama na ngai nabandi kokende na mabele na baluki banzete ezozokisa ngai na te nakoma kaka pembe na mutuka yango ezotelema te ezoya na vitesse me nakomata nde balobi yo moko mata kaka mama na ngai na sote nasimbi rider ya mutuka wana kosimba nasimbi rider nalingi nabakisa loboko boye bato oyo babetaki nga wana na kati ya mutuka yango nzambe na ngai bakomolongola ngai ongolobi te toza na presse boye makadame eza mutuka eza na vitesse soki nakwei nini kobuka nabozelaka soki mutuka etelemi natika balobi okokota te oza sali te okokota te ngalobi bato kasi bozela mutuka etelema mama baboyi bazolinga balongola natela kati ya mutuka jeune fille moko ya ba 9 à 10 ans Niclette mwana ya pasteur na biso moko alobi botika yaya oko ayembaka loyemba moko na église ayembaka bien botika ye bato ba badelembisi kana babengi ngai batuni nga ntango yo olongwe na zamba wana ti yo yawa moto amemaki yo te bo okomi na mutuka ndenga nga moko nayaki balobi vie chrétien mama Stéphane eza na bato mosusu ata oteyi ye ndenge nini soki nanu abengami te boyo bayelaka biso na église na ndenge akoya mpe baespion wana bayaka na mitindo soit na aza na kati ya séduction soit aye na ndenge ya moyibi soit aye na ndenge mpo abanda kopanza bato parce que bamosusu ndenge totraita bango soki deja tokuti sere moko aza deja motu ya lokoso ebele ya kosengasenga tokoki kotravaille na tiengo ya mbongo alo mbongo napesi yo yo okomi sikoyo lokola motu moko azongela soki paster azomona boye amonoka lokola lix ozo comprendre okomi koséduire pasteur akobongisa mateya ndenge mosusu mais so ya mati na chair soki ozali otali kaka boye mbala moko esprit na biso wana etuti pasteur mateyo abongisaki eza mosusu pasteur akomi obetela bino bahistoire liboso ya chair kuna ozo comprendre alors ntango ser wana alobi ndenge wana balobi omoni ti okomi na motuka yo moko osala effort il faut vie chrétien il faut motu ye moko d'abord asengage soki moto asengage te ata bosali ndenge nyonso ekosimba te omoni ndenge okoti na mutuka mpo na nini okoti nalobi kasi mwana pasteur wana nani Niclette moto ayebisi bango yango balimbisi ngai il faut ozala ta na souvenir moko ndeko na ngai yo kaka babenga yo na quartier na aveni ye moko kaka talaka yo apesa atala te bos mare de mare ser ya quartier bakombo babengaka yo oza ta na souvenir moko liboso ya nzambe ngai nzambe asala grâce na intervention ya une jeune fille ya 10 ans alobi te frère ayembaka bien église bobene nde bakotisa ngai bakoti nga na kati ya mutuka ezokende bato wana balimwe siko na kati ya mutuka natali na ye jeune fille wana alati ropa pembe bato nyonso balati baropa pembe donc na kati ya mutuka na reconnaître jeune fille wana na deuxième ya mwana mama Deborah donc Judith azalaka mpe ka jeune fille bazalaka na baage moko ba 11 à 10 ans wana na reconnaître bango na kati bajiditi na baropa pembe na bato mpenza boye na kati ebano baza lixe siko ngai naza sali te na kati ya mutuka yango toketi tokomi na place moko bakitisi bato na bajiditi yango namonaki bana mama Deborah na mwana pasteur wana bango nyonso bato nyonso bakei natikali isole ngai moko siko na se sentir naza na mire ya ndako ya pembe couloir ekei boye ekei liboso ya porte wana bakomi la foi ndenge ka porte ya entrée ezali na ndako nakomi otalaka boye ngai batila boye bato babeti ngai nakomi koraisonne la foi mbala moko namoni 2 personnes baye kobima na kati balobi toye kozwa yo oyo asimi ngai na mosapi koto oyo oyo mpe asimi ngai na mosapi kokota tokoti namoni porte ya liboso mpo ezali lokola couloir baporte ezotalana face à face namoni porte ya liboso bakomi restaurant nalobi ndeko naa na nzala nasoma te eloko analia balobi to apresi ngai imbécile na bino ngana na posa balobi awa bapingaka te oyi kopingaka mpo na nini sava kotaka sosoma biloko mama na ngai nakoti na restaurant nakende kuna kaka baétalage etelemi balivre babible bamikanda bakomi restaurant nga na yebiso te kuna ata biloko olia eza te eza kaka bamikanda ka ndenge oyoka posa biloko ya kolia yokaka mpe posa kotanga liloba na nzambe mwana na nzambe akoki kozanga 10 ya lecture te comment expliquer un serviteur de Dieu enfant de Dieu okolekisa toute la journée sans kota ata passage moko mama na ngai Dieu me voit nalekisaka mokolo te il faut natanga atana kotanga chapitre te ne fiske donc nakosi ma bible na fongoli passage na koyi natangi ne fiske verset moko pour na 10 ya lecture na ngai na bimi na restaurant toke na moni ndako moko bafongoli boye na moni donc to sala na mboka ba malaxer ba sala ba mafuta mbila wana na moni ba minyo malaxer koto ba malaxer na moni o atali bato mibale mbala moko bazwinga baboki nga na kati ya tono wana na panzani nyonso poko nakebima na tie ndenge mafuta ebimi na mibimisi mobima ngai bato baza bato ya mabe batali ngai babimisi balance ndenge batiaka bangombe babimisi balance balobi na nga matao
na matile ko ya balance na moni oatie oboy o pe atie boy balobi kita to kiti nga nazo comprendre te toke to komi na siga moko na moni maison de dépôt bafongoli na banikolo opesa na tawo ba radio minene ba télévision ba valise mituka ba plaque na lezate ba biloko na komo lula vanda kimia oza biloko na binoti biloko na biso omoni bana nzambe tango bozala na se bosambelaka nzambe pambola mama Stéphane biloko nyonso ozala nango ata sere songolo mama na biso nani oyo mama Betty Kokela tindeli yo ezaka mama Betty Kokela tindeli nzambe apesi ye pe alobi na epesa mosali na ngai do ezalaka ndenge wana do biloko na biso ezala likolo nzambe akopesa mutu songolo nzambe ayebisa zwango pesa ozo comprendre ndenge nzambe alakisa inga na moni ba mituka na komi kolula ozolula ngo pona nini tala ba mituka yango oyo ndenge kala lobi na utoko na bosa ko ebisa pe mama tanga ye na ndako na ngai po mama ya ndeto yaka mama na nganda longa ipana yako zwange ipana nga avaya ya na lali na kiti boye na mona ngona na butu na prière na lali boye na moni 3 jeep siko ba yesinga 3 jeep eza bino eza na matadi boke ndoko zwango batindeli bino batindeli biso mbongo ba droite ba mbongo wani nyonso ngala yiru ba démarche wate ote basi ba futi nyonso ngana zala kondima mama Stéphanie mituka bisatu ezo ya amen na moni mituka wana mama Debora mituka boye ngala abo na sutiki boye na yoki mbala moko kuna madame na ngazo mama Debora yenga zo mama Debora pe abanoya okay esili alors tant on bani kolula balobi biloko na bino ezali to bani ko keneti batuminga yo place grand maître azanga grand maître na yebi kazako na yebi na tangi bakombo bakato te wana baba grand maître te to keneto la kiso siko place grand maître azali na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et le côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un épisode, galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, bino, moi, mon tio, dans un agence moro boy, Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi komo na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamaboye na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ye ba semi kolebele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Ndeto keto kuti depo moko ya munene nakati batu batondi ple bango nyonso bakiti mituboye mutu azote ya kuna aza pembe te aza mwindu te aza papa te donc nakobengaka grand frère
mais nayoki ye azoteya na lolendo eloko epesinga mpasi alobi nga naza na makoki ya kolimbisa masumu ya moto nga moto aza na lofundu donc akumi mpena na esika nzambe aza na makoki sikoyo eloko nazomona ye différent front na ye na ndako wana ta mpulu moko eza te tube eza te front na ye nde ezongenisa ndako nyonso ye sikoyo bandi koloba nga naza na makoki ya kolimbisa ata masumu ya moto ekomi ndenge nini bayelaki nga mwasi moko botangaka te na mibeko kolanisama oyo moïse azalaki nango esengelaki abetama mabanga baboma ye me ngai nayebisi mwasi wana olimbisami kozongela so bomoi wana te mwasi wana akufaki te babetaki ye lisusu mabanga te ngai naza na makoki ngai nabandi koyimayima to nga moto aza moto aloleni bato mpe batikaka na porte mbala moko nayoki ye na kati abengi ngai na kombo oyo babengaka ngai te alobi mikael telema na porte moto yango abenga ko Mikael natie ngai ya alobi eyo akomona ngai ko Mikael nga mpe natelemika na porte soki omoni moto azoya alati elamba pembe eza na tache te eza kopasuka te kotisa ye soki omoni elamba pembe eza na tache eza kopasuka benga na ye mama natelemi na porte nazosala mosala wana nazokotisa nazobengana nazokotisa sikoyo nabandi koyimayima nalembi makolo ya alobi Mikael mpo na nini ozoyimayima kota mosala na yo eza kaka ya kotelema mpo na nini parce que ntango nakoti baba bato babano banoti 4 nga nava lokola 5e personne na mwa mopanzi moko alisoko na lobi nayaki avant moto oka moto apesi nga mosala mpe aye kopesa nga kombo Mikael ondire kombo ndenge eza Mikael kombo ndenge eza tibo achange nga akomoka na ndenge na ye alors ntango alobi na nga ndenge ozoyimayima mpona etelema mosala ezali ya kotelema abandi koloba titi na nsima sene wana esili bato nyonso balimwe nga natikali ngai moko ntango natikali ngai moko namoni na se nzete moko ebimi baye mibale balatika bilamba mpe baye na bakiti batie baye na mesa batie namoni mbala moko motu moko azoya lisu kuna aye po atali ngai alobi bon sikoyo ozokomprendre ke ngai naza oyo aza na makoki ya kosala nyonso motu aza nani nayebi yo te sina bano lukonga nasali nini yo oza motu makasi sela pesanga mbote mama na ngai banda toyawa tinde na bani koloba pona bimisa loboko ekome pa na ye donc nasala donc selon ngai na moloko nasali 4 jours nazo bimisa loboko ezokoma te mais ye moko tango atsekaka loboko ne na loboko na ngai loboko nyonso misisa oyo etikali kaka 2006 ezokango et c'est brûlé na kwei mutu likola mesa na bandi kolela likola mesa loko ezaki elamba pembe na bandi kolela tango kaka tiki ngai mesa nyonso ekomi sali te alobi omo ndenge motema eza tala ndenge mesa ezalaki nini avo yawe tala ndenge ezali bani koloba koto bango na permanence maman de Bora zoisa kaka bokata louange te wana eza ba 22h tozokende 4h du matin bananga la kwei donc na église bazomona ngai na kata permanence aza kokwea maman prophétesse aza ne kaka kovanda azopesa ka orientation frère wana pe azokamba kaka na louange ba intercesseur bazokata te mais ngai naza kotana mais ngai nazomona naza kote mosusu soki maman de Bora lobi place naza nazoyoka babani koloba ndenge wana tititi na nsima ifu baya kozongisa nga siko moto avanda nga siko yo ozozonga yo nazokomiso apôtre na mosala na ngai mosala na okokende tala ndenge yo okotambola il faut ozala boye wana nalobaka yango te ma Stéphane ata olobi ndenge nalobaka te omo ndenge okozala boye okozala boye na ntango nyonso oyo komona moto azoya na malade epa na yo komona pasi te ata yoki aza kokonda yo talaka miso epa na ngai belela ngai nakobikisa okobikisa namoni kaka na vision wana moto aza kokonda moto asida na meside ebikisaka to te yalobi te yo kobanga te tia loboko yo tala ngai na te loboko natali moto ayaki ya kokonda nzoto mizongi bien ngai mais bon guérison okambala yalobi ngai naza te ndenge bato ya mokili balobo nzambe asalaka na lantere satan asala lokuta ngai nasala omoni ndenge miso nezobeta nasalaka ndenge wana obeti miso boye makambo nyonso baluki na mbala moko alobi na ngai ndenge wana sikoyo ngai nazoki lokola apôtre na mosala na ngai il faut banda kosalela ngai ndenge ozoki ifo oyoki yango alobi nayoki kondima ndango te navandi sokimia est ce que oyoki makambo nazoloba nao nazozwa lokola apôtre na ngai okobanda kosalela ngai ngai alobi nayoki ntango alobi na ngai saba ozozonga ngai te kasi navanda ata foto mpo nazomona place yango bazoloba nazonga eza mosika do mongongo mama de Bora nazokango mosika ngalobi te natikala kotikala wapi bando otambola omoni bato koto yo il faut zonga ngalobi te kasi botika nga ata koto kuna na okokaliso te ntango ndenge eza molili boye mais place oyo banovanda yo oza deya na mwinda kende kaka na mwinda oyo kutana na so okutana bo baza na mwinda banda kosala mosala na ngai ndenge ozokende kosala 7 jours okolia te okomela te okosokola te koto oyo mpe na se mama de Bora azoloba ye ndenge akotelema il faut asala gêne akosala gêne ya une semaine
Pour la baïsinga 7 jours, il peut compter une semaine à gêne. Nana zongite. Mbala moko mama nangala yoki, lokola ba otombola ngai, nazaki kolala. Nakola la tombola na matiti na tutali na plafond. Kaka ndema kola mutezabo, na tutali na plafond na zongi. Na tutali la yoki mama de bora lobi na moni ba ange bazwa ko zongi sae. Mama nanga tango kaka na telemi na bamba na se pou, mbala moko na panzi batu nyonso. Na kena makola mama de bora na kwei. Na bandi kolela. Nangonga wana s'il vous plaît na mona ki batu nyonso na permanence lokola bazana bilamba mwindu kaka mutu moko la tiroba pembe mama Deborah il faut voir na makola mutu oyo kokwela la kwei wana après 3 jours eza examen d'état il faut la salle examen d'état nzamba yebisi ngai okolia te na yebisi mama Deborah tongo etani boye tu vois nazo lobisa ta mutu te bazo tulanga mama Deborah botika ye akoloba kaka nazo lo batala mutu te soki mutu atuli na lobata otali olobi na ngana tali nazo nselongi so mama Deborah lobi ba peso manga lobi olia te ngal bina olia te so ya yebi ke ba yebi si yeke ngala ko sala une semaine après ngo olia te ngal bite kuna ba yebi ngala sala 7 jours na lia te alobi okoka ngal bia yika kampiko okoka ngala wuti na bala tulina sana njente ya lobi mutakufa te ngala sala 10 jours na kufa te yo pour sala 7 jours wana okufa te. Merci beaucoup l'homme de Dieu. 7 jours. 7 jours. Il faut na lia kate na melaka. Donc wana pona lelo tosuka. Lilo basuka pona. Ok, lilo basuka ezali kaka na soki tozo ko lakisa makambo oya satana. Elingi biso kotalisa ke il y a le tout puissant. Le tout puissant ezalaka Jésus-Christ. Bande ko langa ya basi, bande ko mibali. Faites attention na ndenge totambolaka même na ba église. Na bisiko mona kawana parce que ba mayo to banoko sa to salela ngo mutu maloba atie maloba bosoka termi nyoso zo mona ngo azolo ba izaka Alex ndenge na zana miroir na ngala kata kaleso na bosime mikro batu ba mona ngalo ko Alex il y a des pasteurs bazana ngo bozo mona ba maloba ne soka lobi bo mona ngo direct mais soki otali la réalité atei na été soki otali la réalité atei et l'autre côté mais bozo wana kala so lobi je vais faire quelque chose, Dieu va bénir. J'ai besoin de 10 personnes qui vont donner $10,000, $10,000. Nous avons besoin de $20,000. Mbalamoko, tellement ça n'a pas de bimbe, on a mon okonaye. Ce qui a l'objet, ils ont convaincre Bino. Il faut savoir s'aimer et à qui tu es en train de s'aimer. Ce qui est pessi, l'ikabuna yo, na mutu a bengamite. Yeba bien que pas na yo, au lieu de la continuité, avancement, au moment de la décrétion. Donc, on a battu belé, à sunga misala nzambe, à sunga ba pasteur belé, à foutre la bonne église, et ben le pauvre église, mais aux ala qui la top, au lieu de mata. Parce qu'en réalité, toute personne qui bénit Dieu doit prospérer. Mutu nyonso, oya sunga ka misala nzambe, oya sunga ka basala nzambe, il faut akende liboso. Parce que lui qui dit, mettez-moi de l'épreuve, botsanga na kati na komeka, botala soinga la bosala te. Mais ceux qui osent salango, osent mon les autres liboso te, allez d'abord demander la personne que tu donnes les dîmes là. Est-ce qu'il est vraiment appelé ya kozaba dîme wana? Muto yozo pesa ba enveloppe na wana. Ote ba futi ngai na moni action de grâce nanga. Est-ce que azali vraiment na pouvoir kozwango? Parce que ceux qui azali alcoolique ya diable. Beaucoup mona ngona moi tant zongi ba o ba yebisanga ba église ba lakisa ki ngai comment besika musoso zo koto kuta sing o okota te. Okuta pasteur azala lengo sur ya l'église a tele makabo ya sala kabo kokota bisika wana te na ko yebisa bana nzambe pona tina na. Numéro de téléphone. Le numéro de téléphone quand on a le baki pour le moment na téléphone te pour ba yibakinga mais beaucoup ko benga na oya madame soit na oya mama Deborah ya mama Deborah je crois bozana ngo soki boko zobo salango tanga ko lekali sous ko pesa bino numéro de téléphone wala mais soki ko benga ngana numéro de madame nanga ce n'est pas aussi mal oko zwa ngana numéro de madame c'est 243 82 5 47 37 27 na zongi siko loba 243 82 5 47 37 27. Il faut la madame téléphone te na boto la téléphone te il faut à la peine à téléphone donc il faut papa va boto la te ngala boto la te ngala ko ke na téléphone pour le moment na bimi nango na ko ke na téléphone na ye et dérange ka te ndenge zalaka yango po ye bakaki boza ena mobali na yo bena mwasi na yo zwa téléphone na mobali na yo zwa ba téléphone nyonso mibale oya azala de téléphone yo tika lango ye pe zwa pe wa mwasi na yo non ta mon téléphone madame on a pilipili te pilipili ya ndenge ni baba sozu téléphone ya mobile otali omona pilipili jamais ma miso ebando tanga te soko fongoli na galerie eza ai
et qu'on bimi son mal. Yo moni pipi. Na téléphone à madame Nangai, nazwaka ba collègue na yeb infirmière, Merci. Donc très à l'aise. De cette émission, merci l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci à Papa Guy Labala, Maman Lauriane Labala, Maman Louise depuis l'Afrique du Sud. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Betty Kokelea, Nekab, ma soeur chérie. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Fouratabou, God bless. On se retrouve à la prochaine. 7 jours, à Salaki, on est nini. Poids long. Il y a 4 jours, mon gêne. Maman. Estomac. Maman. Non, mais la kiss. Ça t'a dans la nengo la maman. Atama, non, mais la tête. Toko bete la ngope yango wana. Maman. Toki omonika ka ba pesi programme à gêne. Okomo yoka monter ma moto. Ça t'a yebi ke na si ma gêne onde okango la manayo. Yango liya pekisa yo. Maman. Na me la takati apa. Te maman atati ezanga lip. Bonsoir à Baxeta Mkokoli. Motakufa raté. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Non, il y a ma kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, il dit qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino mon kyo nazanango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te. Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta, vous avez la combo ici. Julia, vous avez kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareta lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta
mwana moto te po akosa ngai abongwani